Bonjour, bonjour le mien, bonjour la famille. Bonjour ma famille du cœur, j'espère que vous allez bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mwazo batela kimia ezali bino pene ni kote na bino kuna kimia ezali. Est-ce que vous avez kimia? Lelo mokolo ya yenga foko za na kimia de kinyonso. Kimia ele kimbongo na valeur. Kimia eza eloko moko ya motu ya makasi bandeko kimia ele kinyonso. Foko za na kimia bandeko na ngai. Kimia ele kinyonso bandeko. J'espère que vous allez bien. Nous ma mère tout ça va, votre deuxième maman ça va. Là il fait naza bien. Nzambe ya mwazo batela. Kimia ezali. Lelo toza dimanche. Mokolo ya yenga. Mokolo ba Kristo basambelaka. Lelo ezali mokolo bandeko mingi bakelo sambo. Kosambela. Bandeko ebele lelo bakelo sambo. Bakelo sambela. Dimanche ezali mokolo batenese ba se préparaka. Dimanche fona kende prière. Nga dimanche fona kende kosambela, fona kende kosambela. Lo sambo ezelo kwa malamu. Lo sambo eza mabeti, lo sambo eza malamu. Mais là on a ngito sur la mukene msaka bino ke émission oya préparer pour le mariage. Eza kaka ba maman de botalaka te na ba papa pe batalaka. Surtout ba papa mingi ba mameli ali tolinga ko mingi pour émission eza éducatif. Tolinga ko mingi pour émission na yo soko zotala esungaka na quelque chose. Tolinga ko pour émission na yo soko okekota mameli ali to okota mameli ali to poyoka mafinga. Te soko hotel mameli ali to eza poyoka makambu ya malamu. Nenge ba papa ba ebisi ngai. Tata moi le yembo hein. Ici c'est votre deuxième maman, maman Elianit. Autrement dit Kimia Kiankaka, la reine mère. Maman abina mi balé. Tata manze momoko. Et me mabiso na lisolo ninge to osolo la lelo. Lo sambo ya malamu. Okende prière eza malamu. Mais sikoyo tango okende prière, il faut appeler na bizaleli moko eza ko balana na moto asaka nini akenda prière. OK ma maman. Oh eza banze mwana na linga mingi bino moko yebi. Ya banze mwana na linga mingi. Moto na losambo, moto asambelaka. Aza moto oyo faza na bizalili, mfaza exemplaire. Bato ba hotele baza fama ko bake wi. O penza moto losambo, pour moto losambo, ana tina lo bate bizalili ne fe loba. Ce qui total mingi nza boza wapi na tocha na break. Ce qui total na ba couple mingi ezala ke mwasi akenda losambo kosambela. Ce qui mwasi azokende kosambela yende asala ka makasi po amema pe mobali akende kosambela. Siko mwasi asambela kaso azambizali ya kitoko ekopouse pe mobali pasa nini akende kosambela. Mais mwasi oyo azala kekenda ka losambo soko azambizali ya kitoko te ekotinda pe mobali asa nini akende kosambela te. Na yango ba mama il faut to linga to bongisa mingi bizali na biso. Soki na bibo eza papa moko mutu abenga po atalisa ngai par rapport ya mama oyo aza mwasi na ye. Bandeko tant que ça va bien mission ça bien toujours que ah pour ngai ils a pour na ko bebisa te mais ça pour na ko bongisa. Papa oyo problème les années. Papa le bike maman la biso azali mwasi oyo linga penza ko sala musala na ndako te. Aza mwasi oyo a négliger ndako na ye. Asala ka penza ndako te ndako ezala propre et tout ça.
papa lobi mama nakolinga mwasi tosi tovandi tosi toumeli natali bo tosi toumeli bambula ebele bizaleli oyo nde babakanzete so etengama eyemba nango mo mama neto etezaki etengama moyete ebonga na zekira ebonga lisu te mwasi soki navandisi mwasi nanga mwa moke tomeka ata kosola natali seke mama boye eza malamu te mama boye ebongisa ye mosala eka koswana mosala ne kosilika awa tozoyeba likambo etali congélateur abi mama na congélateur na biso kanisaki mwasi nanga kolamba mobulu makambo ebele mobulu kanga munasalaka mais na congélateur moyen o retrouver eloko eza te pourquoi parce que congélateur ye atiaka basachet boye moni basachet ndenge ezali bomoni na Kinshasa bamama biso nde batekaka ti baoteka biloko balingi bagumbi basachet bagumba yango boye boye abi na congélateur komona maboke ya basachet kaka boye okotala congélateur etondi basachet bamaboke ya basachet moye bateleko na kati nini eza eloko okoka moye okokozwa eloko lamba eza te po ye mobali abi aza mobali oyo alambaka par rapport à mwasi kolamba mwasi eza mapasi mama Eliane yo moko olobaka te émission préparée pour le mariage on apprend tous les jours mitana kotalisa oyo anga mwasi ndenge nini akokobombaka biloko na congélateur mama ata yo moko soki oza na sachet boye otie biloko boye sikoyo soki moto alingi azwa biloko akoyeba ndenge nini oyo eza mbisi oyo eza ngombe oyo eza mpakasa moye moto ayeba eza te pourquoi bolinga mama mike boye sonisaka bino na ndako mwasi nde ayaka na kimia na ndako te mama pourquoi bolinga mama mike boso na ndako yango wana soki nga mama Eliane nito na ye kolakisa na bamama ya motu makasi oyo balingaka koyoka te ndenge nini mama okoki kobatela ndenge nini okoki kobongisa biloko na yo na kati ya congélateur toza na mboka mundele asaleli biso ba oyo tobengi basaki congélation asaleli biso bapapier aluminium mundele asaleli biso baalu moto nyonso to na ndako na azangaka alu te basaki congélation oyo moto nyonso to azangaka yango te oza na oyo eza na étirette yango oyo otie biloko okangi oza na oyo sans étirette otie biloko eza transparent omozoyeba eloko nini eza na kati ya sachet na ngai okeba mama kolakisa eza mabe te kolioka eza malamu bamama ntango papa azodeklare ke congélateur eza na biloko maboke ondio moto aoteka na zanda bambela ya kitoko te mama ntango mpo oza na poto bongisa mpe congélateur mama oyo tusha omoni mama oyo mbisi babengi tusha yango natie boye na sachet moni mbisi na nga yango oyo natie na kati ya sachet na ngai voilà natie mbisi boye na kati ya sachet nakamati yango nakangi nakangi mbisi oyo ndakala omoni ba mama tala sachet boye kitoko te ondie ekisi moko boye ondie soki ndenge nini ta eza kitoko te na miso te mpona kotala nazwi sachet na nga saki congélation na ngai nazwi yango nazwi ndakala na nga atie na kati na kati voilà nazwi sachet nakoki na poubelle ndakala na ngai yango oyo nakangi na sachet na nga bien
Voilà. Ndakala. So, mis no se étalé. Ezomona o eza ndakala, o eza touche. Po eza ndenge moko te. E mona na ke o ndakala o touche. Po eza eloko moko te. Abongisi wana. Oyo. Matoi. Matoi ya mayebo. Kasi mayebo langa matoi. Ciao. Abonisi matoi nanga. Pesa na tirette pas. Na kange tirette yango. Ota bon mo soki na keza mayebo. Eza matoi. Mazui sachet oyo. Nabwaka te. Nabwaki. Poubelle, wow. Nate sachet na ta poubelle. Ntali awa sis. Oh, nyoso kaka nini. Ndakala ponga na linga ndakala mingi. Bo comprendre ezaka chi. Nalia ndakala mingi. Nabongisi. Ba sachet. Je sachet nanga oyo mosusu natie bandakala nanga voilà. Ok ba mama tocha mo loyembo hein. Bella. Voilà maman. Oyo. Makayabu. Makayabu na nga sina kati bien. Eza déjà okata malamu. Yango. Mungisi boy. Oyo pe. Makayabu. Makayabu oyo na kalingi parce que toi ba to za pe fatigue roza lolembi. Suko makayabu no sala ngo okalingi ko cha sauce te. Na kalingi na cha sauce te. Nazuka liboka makayabu nanga na bombi. Na tia na sauce te. Soki na moni ke ndenge na sa makayabu na kozwa ka na sali sauce
nakamati makayabu nanga natie na kati tolie po toaba tolembaka toaba robote ya solo na mboko tokendaka misala. Quand tu as mis ça là, tu as déjà fatigué. Mais il faut que ça va faciliter. Surtout maman, oh yo yebi qui ba tâche ménagère qui papa ça la mingi. Yo yebi qui penza yo za makasi c'était posé en bas si musubala ba makasi na ménage te. Yo yebi ko za makasi na ménage te. Yo yebi ko za makasi na rangement te. Yo yebi qui mobile mutolamba ka sala makasi ko bongisa biloko po mobile no azo ko na facilité. Ba maman, ceux qui ba papa ba ko pesa ba rapport boy. Que moi ça na sala yango beso sina bongo sina déjà très bien et vandi wana na tia on a congélateur oyo pe na sina kalingi nanga na tia mupa moko ko ya ka siko ya brisque usko mupa moko ya brisque ana nzala ana posa kolia yo tabi na kalingi déjà makayabu nanga ozuka makayabu papa obeti sauce otali na pembeni kuna ana ndunda okamati ndunda mbango sali ni olani mupa ya sali ni mupa ya li oyo mbisi naona sango siko oyo mbisi na ndunda o moni mbisa kokauka yango nasina longola kiango deja ba poso tout na boa kiango ba poso na sukoli mbisi na chemungwa na kangi na sachet na nga na bombi na okende na bango na nini na mbisi ba mama toza na organiser moi makambo ya mike oyo ceux qui mobile aza ko déclarer ça ba azo ça ba déclaration makambo mike ba mama ezala kitoko te ezalaka malamu te eza bien te ba mama biso bato basi photo za organiser biso nde to organiser ndako biso nde to bongisa ndako ezala soni mingi ceux qui mobile azo réclamer que moi na ngalinga osala musala ndako te moi na ngalinga olamba te moi na ngalinga sa boite ezala kitoko te ezala soni ezala ta qualité wana ki mobile baki moi na nga za propre moi na ngalinga kolamba moi na nga za bien organisé eza malamu ki oza kana biloko ya surtout côté cuisine ba mama côté cuisine ba bengi makusa linga oza la ka top linga osala ka makambo moko ya bien ba mama yona ngana ebisa bino ba papa ba ebisinga mameli ya nitu yo saka biso ba émission sur le mariage opesa ba mama conseil mais mikolo ndi ozo pesa so ba mama conseil tete ce n'est pas que na opesa ba mama conseil te ba mama ngana remarquer ba mama balinga ba fertilité ba mama balinga kana bango ba émission kitoko te ba mama balinga moko to yo fingi so émission bosa moko to ba fingi koto ba sali boende ba mama balinga po mama vanda atala boy kimia mameli nitu abibo ka écoute kama bala ka kolobela mabala yango moko ba mama ba papa bozo mona ke nazo ke nanga moi molo mais boye ba toujours toza na kati émission na biso papa nous pour le mariage et kotika la ko changer à temps ko moko te po yango za concept ya Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage ezali concept ya Eliane Nitu TV ba mama so boza amato ya koyoka boyoka ezali pona bien na bino ezali pona bien ya bandako na bino kozala organiser mama kolata ka talon mulaite ko tchaka kabelo soki ti awate mais congélateur des ordres na to la bino wana ninge papa wa ipsinga aselenga kama video ya muki atindela kingai ya bo munga pela chiki biko na sachet pona la bino papa abisa selenga moi video mama tala congélateur na ninge ezali abi moi so po akata congélateur asukola ngo ezali kambo abi po akata congélateur asukola lobanga moso na moni ke mbula mobimbe koki congélateur soko makate omona nga na kati mama oya sukola congélateur te likolo na mwa kamati biloko achichi na sachet tala ba sachet ba leader ya Carrefour chichi biloko na ndenge ya désordre na kati atolingo lamba ngo ozo ba kutu tena zwanene et voilà na kanisi siko c'est bon bino mo mo ndenge mameli ya nita musi bino ndenge la kisi na lobite ke boyebi mezana ba ope ba yebite ya pe na ba oyo pe bazana négligence balinga ko sala te ya wana on apprend tous les jours ya wana tozaka ko bungisa linga osala boye mama langa bungisa congélateur na yo boye bungisa biloko na kolia boye eloko na eloko za na sachet nango po yo moko so uti musala za fatigué oza na facilité ya kosala nini kobimisa eloko po koka kolamba oluka te koluka ne pesa sukanda biloko ngo pesa wapi ofungoli sachet oyo monité ofungoli sachet oyo monité ofungoli sachet oyo monité et pesa ka biso kanda alors pona yo moko po éviter kanda evimbisa motema kanda ebebisaka kanda za malamu te po yo moko o éviter kanda ozala na bakanda wana te eloko kosala yango yo bongisa ndenga na bongisi boye tango koyo fungoli congélateur otale mon oza makayabu oza mbisi oza ngombe oza ntaba lokola ba viande kokanaka oya ntaba zo sachet zo penza otokola koma ntaba oya ngombe koma ngombe
Thomson okomi Thomson, mabundu okomi mabundu, tilapia okomi tilapia. Maman zala organiser, moi si faut zala organiser, et ça vraiment très important ce que vous avez organisé. Et comme on a congélateur maman, yebaka pe ko kata congélateur, ko sukola congélateur, ezonga ka propre, ko vendre tena congélateur une année, au skol congélateur te. Eza mabe ceux qui nazolo babo eza pona papa a pesinga rapport mbula mobimba maman au skola congélateur te au kata congélateur te une année et demie au kata congélateur te au skola ngozonga ya sika et tondi ba glace soki ndenge ni eza malamu te ba maman o aza mato ya koyoka ayoka pona lelo to suki wana na lobi muke me makamo na lobi soki o capteur ngo malamu e ko aider yo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kanisa kumuna nzambe anibeshane bana betu. Bon bisous, bye bye.